que nga personne na yo ki ngo ezama be mabe. Taka to zena parler ministre ba biloko mo ya bongo. Tu comprends? Eleka kinango mbongo pe ba pesa ba kata pe ba pesa biso monta wana te. Nga zo $50 yo zo combien? Nga za $30. Pour ani zo $30. Parce que ba pesa nga $30 ya zaki organisatrice. Non, mutoza organisatrice, je comprends mais ça fait siwa. Donc yo na fait siwa bozaka na rando déjà. Ngana tozaka na rando te ngana ba fifi to na ba rando te problème na nga ezana ba fifi eza pona lobaka vérité. Ba vérité on a lobaka yango le to mona makambo ngo esalama. Na sale mission moko boy na Vanessa Musawu. Na loba tozo mona bango misato eza problème te. To pesa bango temps. To pesa bango temps to otala bango. Yango le zongiti. Oh. Oui, en français, j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan éternel Kenaya Kanda Taba ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escart construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raf Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raf Ngindou. Congo Promo.
Wata plus, wata na des boss là. Bonjour, bon monde entier, bonjour, bandeko tout, bonjour, occasion, peu opportunité, à la biso à ce net moment. Je suis toujours là, votre simple serviteur, mi gagné, mais autrement dit, papa Ngeli, pour na bayo, batalinga lelo, mukula lelo. Tout ça, Kinshasa, tout ça fonctionne, tout ça, la tout ça, la commune, il y a Kassavubu, presque tout le invité nanga na kombo ya Malika. Donc, tu es me décortiquer na compte rendu à Marambutu sur internet, compte rendu à carrière na compte rendu à vie na ningezo la tambola et puis oui biso to la barane ming vérité a et pas mi gagner ma. Donc, tu me ko sona de ko Malika, tu me ko yukaye amekape ko beti le biso vire tenezara ndenge ni na part makamni o ya sala ya chronique musicale ba gisongi internet na ba question to tout na ye. J'espère bien à ozala na ba réponse ya bien pour la PCB na bien ya bien pour ba fanatique bolinga Malika. Merci na ba tout bon na ça c'est nettement merci na Elodie et Fefe na Hamburg. Mami la puissance elle est puissante. Merci na maman Angèle Ombolo la grande na kati ya Gand na Belgique. Maman Angèle Ombolo na Gand na Belgique très mystique première classe VIP. Maman Angèle Ombolo et puis merci na grand frère honorable René Makondele très mystique. Yaro vidé René Makondele vena biso ya Tchango. Merci pour le soutien total René Makondele. Merci na musika na pesi Mimi Chikeva mami. Mère na biso Mimi Chikeva maman présidente to pesi mbote puis to pesi mbote na sœur na ngai la grande ya baleke belé Ida Wenaetu to pesi mbote pesa ça Ida Wenaetu to pesi mbote. Donc là on a déjà invité nanga. Merci na maman Renate Ngombo. Maman Renate Ngombo. Dibo qu'on a vraiment comme on a Kinshasa pour nous soutenir papa Ngeli. Merci na maman Renate Ngombo pour tout. Merci maman Renate Ngombo. Ndeko bon. Ouais, bonjour Migeni, ma papa Ngeli. Bonjour na ba fan tout ya Congo Promo. Bonjour na ba fan tout ya Congo Promo et puis bonjour na ba fan tout balinga Josman ya Malika. Ouais. Oh isa Kin plus Luanda. C'est la première photo ya Mbayo. Mbali bosto ya Mbayo. Biso apena te to yambi boto yambi te po finga bato. To yambi onde po chose na ba vérité to ko tout na ba question na biso. O biso ba vérité. Mon biso to fonctionner na ba responsable. Moto wa gacho noble. Telle émission ba to ba douve moeni ba collection ba maître junior muku na maître toro ba otala biso sikoyo ba un pays d'art to pesi mbote ba otala biso. Donc faut to lo ba makambo est important. Donc tout cela va concerner tout ce makambo est important na linga mingi vérité. Non ko finga bato. Donc c'est pour cela nature occasion ya Mbayo parcours ya Malika au banda moment na chaîne noli to lekana ba chaîne mususu. Non, parcours nangai merci d'abord pour la question. Parcours ya Malika na banda na site mokeza babengango bandu bengango zoage officiel ya vie nanga roli mole. Ton na bandi na zoage muke na bandi ko fonctionner batupe ba ozala bazaki ko encourager nga et tout na bandi ko forcer et après na ton moko na ko kende Congo Lipanda et pas Jimmy Atioki to yokana kana kotila ke ba vidéo et tout na bandi ko kotila ba vidéo mais na bandi travailler pena pas comme de na travailler lelo. Et après ko longo nanga Congo Lipanda na ko zo moi temps na do travailler nanga lisute et après nde sikoyo na ko zo sikoyo no linde sikoyo ko zwanga temps no le zwanga bon na mona ke za na compagnie mutu nyonso za libre ko sala na e bon na mona ke ifaki par rapport à makambu nanga par rapport à Kimalika na mona ke ifaki na kotane na Congo Top News po et puis sanga su makambu makasi nga pina pesa makambu donc na pesa makambu yango pe pesa nga makambu et puis sanga su et ça la world donc voilà okota na chaîne ya Congo News Congo Top News. Ah, Congo Top News. To PC mbote pesa za PDG na bino. Ba betela ka cop to ya luka to yo luka eto ezai pa mutu. Oui, kozala. Ezaki vraiment copté bon, na tante on ngenda okota, mani ya Malika déjà bouger ki azaki dena makambo na et tout, obikande ezaka non, na pensé que déjà ko approcher mutu wana. Ton na moni ke makambo ye lisusu nga habité, semeka na beta na imba mo. Donc beta na beta ki na imba mo a répondre nga kandi to ba kara dans le sang déjà makile botama déjà chansard, ton na tout a imba mo et puis ça c'est bon, yekuta banga ka habité Malika nga comment banga ba fi ba oyo lukela ba problème de ba o bazalaki, nga na bisi non ko s'inquiéter na oté na za mutalibo mate ko tala oyo mona nga na TVT, na za mutu il faut na travailler pour na lia. Donc voilà, il faut comprendre nga tina yepé tout ça lipe ba dossier makambo tunga ça va tout ça ka papier pour tout kende bien tout ça la mo papier na biso na date nga futanga na so rappeler mbongo nga donc voilà tout kenda bien. C'est bon, et ça les biso bien tout le monde au sala ça na bien et ça leur a plaisir. Internet les lo oyo ba souvenir ni des autres na Malika à part relation pour beaucoup plus tout ça ming na ba relation mon ça na biso net ni se retrouvera déjà na mo ba souvenir déjà pour internet il y a bien bien. Ouais, souvenir déjà premièrement internet eza pour foutre la non moi dans la classe
il faut te la moi nanga classe important on a le bara musala na rosala kwa na boti na komi mama donc fona luka musala pour moi nanga à survivre donc na mona ke nanzaki na métier mo robo il faut qu'il exploitango donc on exploitant on a moni pesi le lope moi nanga olia na yango na zo foutre les classes na yango c'est pas du que non avant moi nanga bande ko lia te to bande ko se retrouver te mais ça quand to bara na musala na ndo rolia na mutoki na ndo rolia donc ngai souvenir o ya bien na nango eza parce que na considérer musala wana musala ngo peso répondre. Donc voilà. Voilà, il faut la moi en classe, c'est bon papa moi non. Il y a beaucoup nini. Akufa? Mi gagné manasara net en Europe ka 100 mètres kara pour tout qui na bien. Na Kinshasa mètres béton net en Europe 100 mètres kara pour mutu mutaza na privilège ça makamna mutu. Au cause à 100 mètres na mo bali mais il faut même être en Europe. Au cause à 100 mètres bana mais vous aurez choisi na bon quand même. Mobile toka izala bexi mona il paraît. Mingeni ma auto na 2019 donc photo beta ma solo musu. Non mais biso a to fonctionner na vérité. Moni malika de muto yebani ba se rebelle ba otala yo, ba noko rebelle ba otala yo, ba fanatique ba otala yo. Donc ba profiter ba yeba so botana nani. Izara bexi mona ngana yo ka bexi. Ne Isaac mutabi sa ebsa. Isaac Mambolo. Bon, en vrai c'est ça, Isa bongo. En fait loba mona buna botana bexi. Ouais, aza papa moi nanga mais en fait bon migi moni le passé nanga na ngate comme nanga fardo na sens que mutu to ko za obligé o yeba ngote parce que oza vie mususu na comment ça là. Na comment pina ba responsabilité mususu na comment pina ba engagement mususu. Oh peut-être étant mususu ton ba otala boy et za la propreté, tu vois? Et za propreté mona kena interpréter comme mutu ngobo oh déjà tout ça ma soleil les cas mais quand la question mi parler déjà bimi eza libanda na misu nanga na zo mona ngo et troisième pe kolika ningo lo baki troisième colis déjà ngane libanga on a yawate na yesi zibe service na zwakata 37 colis awa na zibe service na mbala moko 37 oh ngaku na banga kina esi mwana chaka 3 ah bon yiba yango na kiserie na bango ya musala basa pena Brazzaville mwana lobaki nanga pe na Angola bazali na Angola bazali na Brazzaville c'est que to benga bango monde entier ukanseri kola mundele na moni yango acha mundele te azakia yo mutuza na France précisément ezala na Paris ezala na Rennes ezala na Lyon ezala sika nini soko uza na poli na yo kunyoko manayote ba numéro na biso yango wana benga na yo zibe service aku livrer yo carton pe ko retirer yemuku akuya kuzwa yango pe akuya wana Kinshasa kaka Kinshasa te ya maniata makalu na Point Noir na Brazzaville na Angola na Kinshasa place à Robunga ezate Hugues la coiffe Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes,
Ndindindi pour les hommes. On a répondre à la question na yo to salongo bien quand na otoloba na salongo bongo parce que na linga respect mige na linga respect je crois tom suyo mo na dérange ko na téléphone mige ponyo pinga bonjour témo tu vois na linga respect bon pour na respect na na mona que pour na vivre bien il fallait tout salongo ka système à 100 mètres donc na englober nyonso na boya de rangement ya ok ko benga na ba téléphone ko ça tu vois au moni mo na za lipamboli ko linga raté pour laisser moi na fo eza na ba cascade et que na bunda ki o sala ki boye pozo mbongo pour laisser moi. Tu comprends? Mais tant que nous avons déjà un métier, on a vu que foot et au bimiselanga moukier et s'occuper de moi nanga, et on a préféré tout ça dans un système à mindele, tout qui est dans le cas. Voilà, et ça l'est bien, tu comprends déjà. Courage, parce que ça a une opportunité. À je rassure moi, les Arabiens. Moi, on a tout cabo na maman. Monsieur Nzamba, sozo et des mois na yo, bénédiction et bandoyara. Na kati to moni na meka ko répondre pour cette question tunenga, mais on veut dire na linga raté parce que du solo déjà sur qu'il na ko tamba mon expliquer. Au moni une fois tant à kota prison, nengo yambinga lelo, tuninga les passer nanga, et ça c'est la même chose ba journaliste ba yambanga ba tunanga les passer par rapport à Moutassa Limbeba. Est-ce que ça là qu'on encore yum to zala na ye. Mais et bote ba problème ba ka de internet, bandoki ba internet to bazalaka ba kenda ba interpréter en tout cas entre les deux familles et ça moto et pesa moi chaud yango moni na lobena de bi na éviter ko beta mama solo et ça le biso bien lelo o internet est tambolande ni na nengo zo moni la ponga ça fait déjà na beti ba exacto beti ba combien de temps ba 3 semaines to le kasu te to tourner pe souté to boy pe ba yamba biso parce que te to kuti ba journaliste to ba chroniqueur qui ça on dirait besoin ba rythme na bino moko boy donc poto za bien na bino tellement biso to za na ba respect na bato batala biso bi ba respect na bato to boiraka. Il y a un moment où se retire na biso to tourner tête bono ya maté mais grâce à René Makondele, grâce à Angèle, maman Angèle Ombolo, très mystique première classe, la grande na gant, est-ce que migi fozonga na mikolo taki grâce à tozongi to kuti bino biso za na Angola beaucoup plus mais to s'installer à na Kinshasa donc on va na Angola na sali plus au moins 9 ans en Angola donc to rosa m suma kansinde motina batotika bagisa ça peut-être na ninga vision bon ndenge internet utambola ko fingana ko bomana mutu bolia kene lelo loyibo kabona bo fingana ndetinga na lobiongo des fois caméra boy na koza suna camarade de journaliste eti donc c'est mina za na camarade dormir mo boy c'est mina za na camarade ya la camarade ya musicien, c'est bien la camarade ya muta théâtre, c'est bien la camarade ya joueur. En tout cas, merci d'apprendre ces tchali pour nos conseils. En tout cas, apprendre ces tchali un français perdu au Congo. Merci pour nos conseils. Migi nga na lobango à chaque fois, nga manya, naza malika, naza marque nanga. Tant na loba bongo c'est-à-dire nana ba comportement nanga. Nana ba ndenge na omoni migi moi c'est za moi si. Moi si faut toujours la qualité pour moi si. Tu peux faire tout. Mais faut oser na sekele qui est qualité pour moi ça ça na mobile côté la musique mais peut-être ni on ba chimbo qui peut-être ni ma pousse ni bobi mais moi on est différent par rapport à mon bossala. Tu comprends? Et ça bon bande ko nga ya basi ba oyokisa biso soni l'internet. Oui, biso tout oyebi ke mabeza, biso tout to peta rapé. Tu comprends? Biso tout peto petaka ke mabe moko boyeye na PTP. Tu comprends? Na PTP na bi ke non pour na nini parce que ton nga na fandi boy mige yo yambinga ndo lobi na plateau nga na ko fonda te na ya na émission mige pour na bando finga moto. Bêtement. Mais on a droit à la vérité. Mais na zona droit à la vérité. Mige yo yebi fona la vérité. Ma base ali photo loba tu comprends ma base ali omoni bande ko nanga imba osa soni miga yo yebi to kena conférence de presse sentir ngana muta ba maîtrise mais na loba na vidéo te na loba ngote na yebi ke Cynthia Kapasha ayebaka mais puis Cynthia Kapasha mutaboma moto wana pongana découvrir likambo ngesa mate pour fifa linga trikenga nga triko par rapport à quoi par rapport à makamunyoso déjà bino boza basi omoni nga na mobali ma na basi tango kuta beaucoup plus té bowe la non nini ebité bolinga mibali moko bowe la ni mige omoni question tuninga pesanga vraiment temps excuse pesanga temps expliquer on a décortiquer type to suka mige nga naza mwasi nga nako omoni nga na internet nako welela na mutu mobali te ngai naza na baguna nga na lingaka so na lingana nga papa ngelingi nda azalela kaza muindu wala ta mo fashion mo nini déjà za guna nga place mabezali babongisaka. Vous comprenez, quand on a fait la conférence de presse, il y a senti
miga yebi peut-être aza mona mobali akokita musuko kota ya bêtise wana te na yo kango mena tikango leka inaperçu master nanga magali kongo la benganga alobi nanga bi malika ko kende na conférence de presse ya sentité ba otrike yo ngabi non fona kende il faut na kende obligatoire il faut na kende parce que eza mbabengi ngana kesa musala je crois migenye mamuta benganga ozo comprendre migenye mamuta benganga na eko kende conférence de presse ngabi magali na comme na mo fleri non il faut na kota kaka na ozonga te na ngautre kinga na ya na conférence na kuta ba Cynthia Kapage na kuta na fifi ya kutanga ba gloire ba ya ba kutanga ngai mutu na benga ki na conférence de presse na benga ba se rebelle merci premièrement pour na respect et puis na considération ya yo kama na lobeno po yo donc je moto ngeba ko bonne ko ya webe bien ko zena barando oui o kutana ba kuna oui na yeba donc ne botambola bon siko botambola pe prête que bitumba pe omisi gilet ozobisi muninga te nga gilet te tunanga nini nga déjà ton no ya master nga magali kongola benginga OK pinga bité na OK conférence de presse ya centimètre migenye ma benginga et puis miga insister fona zala tu comprends nga binga ko bidé pe na mo fleri na ozonga tena notre kinga wana na répondre magali kongolo na yebi makambo to leka ke puis na yebi Cynthia Kapage yebe makambo wana mabomaki moto pona aboma moto nga na yo kango te parce que ebe kenga personne na yo kyongo eza mabe taka to zena parler ministre ebe biloko mo ya bongo tu comprends eleka kinango mbongo pe ba pesa bakata pe ba pesa biso monta wana te nga zo $50 yo zo konde nga za $30 pour ani zo $30 parce que ba pesa nga $30 ya zaki organisatrice muto za organisatrice je comprends mais ça fait siwa donc yo la fait siwa bozaka na rando déjà ngana tozaka na rando te ngana ba fifi to na ba rando te problème na nga eza na ba fifi eza pona lobaka vérité ba vérité on a lobaka yango lelo to mona makambango esalama na sale mission moko boy na Vanessa Musawu na loba tozo mona bango misato eza problème te to pesa bango temps to otala bango yango lelo ezongiti yango lelo ezongi pourquoi hypocrisie mige yani loko ekabola batu te lokwa jalousie na hypocrisie ekabola ka batu na ninga mais le jour on a mona ti ponga na tant yo insister na jelo mbon molinga linga mi ko ba vérité on insister wi mige mutu bingsenga yo mutu pesa ngambon ngala ke jelo mbongo pa fifi siwa boy abi ye moko ifa pesa so o boy ko ye moko fo ilonga pesa za o ya place ya zalaki mais type non mais oui type mi ki tisa ko yaki siko te na mi ki tisa ki sko pona nini na mi ki tisa ki par rapport ya intention ya Gloire Olangi. On comprend mige na mi kiti c'est par rapport il y a tension à Gloire Olangi déjà tension na envers nga ezalaki déjà que to boma moto to za baninga to zala ensemble tu comprends yango na yaka Cynthia Kapage benginga ngai vie na nga Joma Tope na yebisi Joma Tope abi na Kapage zola malika mbongo na yi parce que malika na monde na bango ba coopérater tu comprends mais intention ya Gloire ezalaki que na zaki na posa sura nanga malika na sala onini yango loko salanga ke na posa na et puis na zako bijou zo mbongo nanga parce que zaki musala nanga il fallait na zo mbongo et surtout yo muto bengenga parce que yo muto bengenga otikale ko minasenga te ke non on a peso mbongo tu comprends ton a sombelo crédit ne to sala kaka. Et pourquoi? Parce qu'on a un bon nanga. Tu comprends? Et ça bilo comment vous ça propreté mais na tikala lo bongo na vidéo te mige. Na lo bongo te na lo bongo po anine. Et ce que nga motema na l'extra que non, ce qui n'est yo zo ki 50, tu peux singa 30, $20 c'est l'euro te. Tu comprends? Na lo bongo na TVT, na lo bongo pourquoi? Et il y a d'autres choses oyo entre nous les filles. To rôle que non peut quand na TVT. Na peu exemple na pour comprendre que ngai pe na nyonga ka mukolo ngo mais na lo bongo na vidéo te. Na bete ni li solo pa moto. Ozo comprendre $20 au salonine au salika po diminenga po pesa lokatika $20 ozo comprendre migi na opesa ka ba pono ya dans la seke ndenge kimutema mabeza donc yo talite ke muninga futi transport aye pasa musala mokatika mbona mutema be poto lobanate po anini to lobanate po to wele loko te to lobanate ka pona loba vérité bo ba hypocrite baza ba hypocrite mais pourquoi ba panzana bon panzana pourquoi Gloria lobana omoni Gloria na lobango toujours ngai na lobaka tango to ando lobana te so il s'agit ko lobisa muto eza Gloria pourquoi Gloria babeba na Josepha migi na ntambola na nzela mituka na yoka li solo te place na yoki ke Gloria yaki awa tonga ki Josepha tu comprends non vous avez peur de choses Josepha za master nanga ceux qui ngana vivre na faut na za bina camarade yo yala ki singa faut camarade na za non na yepe bien na mona ke simba te na bango na benda nzoto na coin nanga ozo comprendre mais Gloire tikala ko finga Josepha tikala ko tonga Josepha te c'est ça mutu boko beba na mais ezala te ko loba mabe ya muninga obo sala ko yibisanga ti boko matina ba point ya ko loba ba vérité obo bokere azanga caleçon o azanga soutien o ya sala bo o sa yibisanga ezaki mutema obike eleke esala nga nzoto malili makamusu na mona na internet
ozo comprendre mike c'est mieux bapanzana nga na monyongo mabete bapanzana mutu mutava na coin na ye eza mabete mike bapanzana esila histoire esila po bato mpe batapoto pesi babaye bamona oya leki lobi bamona bino bomelaki lobi oya leki to kabwani eza muninga mabe c'est mieux bokabwana kaka po mutu avana na coin na ye si peut-être même soit ba Hollande biso a repesa nga raison donc nga na bino oza na camarade isu ya journaliste était ni ya chroniqueuse donc pour ceux to soni lobby kosa makamute na kombo nanga donc ça sera mieux donc mais conseil ni to reproche no repesa na ba internautes to na ba na ba sero ba tala biso ya presse ba chroniqueuse ba sero yo zomona to na ni miki na nenga solo pe internet conseil ezalati internet église te to pesa conseil te mutu to amukolo o nyoso osala bako simango plus tard. Vous comprenez? Bakwa suimango plus tard. Donc tout tika bango basala conseil ezate. Nga na lobaka ne soki conseil na lobanga chaque fois peut-être Gloria. Parce que Gloria ami kiti ça elekelanga. Gloria mi kiti ça prochanga malika na problème na oti. Tu vois? Et travailler nga za fille quoi nga azata rapé talent. Mais à s'approcher vers nga. Donc c'est kaza mutu moboye aza mabene de so c'est que faut bazane pe bien. Vous comprenez? Nga za na magali Kongolo Gloria na magali Kongolo balobanate. Mais jamais na va na Gloria. Ba welani. Waneza makamna bango bino ki ça César balobana balobana tunanga tukona biso source César nini mige yo uti lwando ye tamsunga mutu mo balobisa ngati na sala pe lorote mais so bamonyo kananga akangelo momo kanda internet za bongo na lira chete na lata na mbongo nete na za stationné voilà internet za bongo mais ko ya magali kongo na gora tozaki ba ami biso tout ezaka ba compréhension kota pesa te mais jamais na ko vana magali na tonga gloria na vana magali pona tonga gloria ni non va na gloire pour na tonga magali ni ba yeba ndaba comportement magali ebi ne gloire za gloire pa ebi magali ni nga petaka tu comprends non va ndate jamais na tonga soué na ngiro zalaka na sala effort un jour na ba yokana ponga na zana magali de fois bi na kokuta na gloire pa moto solo li pe to vandi pe to meli bière tu comprends ba panzana nga na sepeli ba panzana to lembi bato poto ba lembi na bango OK otie maquillage otie boto la titalo na TV lobi ba mona bi mbale lobi aza muninga mababi mena mobile nanga mais pour ni faut boyaka na TV non siko na tu peux exemple makambo leka na ni na conférence de presse senti na nyonga pona fifi mais na lobango na TVT na lobango na vidéo na lobango lelo parce que tout ninga question esenga na développer tu comprends et ça que important te photo leka ka to lobaka makambo se passer entre nous bato ngopesi ba boza basi mi balongo bazarna bino bo gera bino ndeni mi balo yo mobile te na généraliser bango nyonso baza bango nyonso nde bazala kati mibali na bango ba gera bango nde nini kotala moi si nanga leki na vidéo abandi ko finga mninga aza un soutien te azaka salité du moins eza point nini oh non et tala mige bapa muninga na sepeli bapanzana pena mutu va na coin na ye ozo comprendre eza ka important na compagnie sala rafuza na camarade mige nga camarade ngeza Joseph Chako to zala na ye amema aya tika makama internet ya kenanga na tikala na zana magali Kongolo parce que to se comprendre to zana to yo kana bien hypocrisie ça te entre nous so na sali mabe magali Kongolo lobelanga so na magali parce que mabe na lobela magali Kongolo ki miti kenda ka bongo ki miti kenda ka te na zaki na mige ni mana tongi entel na tongi muninga na mige na yo pitongo zala nanga omuna na yo tonga muto na zaka na ye yo zo considérer nga nani omona ke naza songi na mona mabe un jour na otonga pe yo pona nini bokosala ba analyse wana te eza le lobo yokani lobi ba message ebimi lobi kuna bozongani lobi kuna c'est mieux ba benga na senga nzambe na oninga na se onza mama nzambe te na senga bena satan à côté da bango ba panja na bien ba vanda mutu muna kwa na ye. Merci Malika et puis on a juste car moi je suis na episode na début émission tout le bara vérité tout le monde beta masolo za réalité za vérité non ko finga chez Migenyema qui nous plus douana mais Malika zo boule nini pour na vie na HP pour ça nie ba tranquille que tête bon te nga suna na 30 ans ba ta suna na 32 ans nga ko bango te 21 na banda bazana 21 na 1997 ti le ba ka 21 yo sko na mbula ni te woni za age nanga na ezaka dispo funa lubango te eza age nanga mingi moyebi ke na mukolo na mwana 10 ans calculate je suis quand même maman soué nanga ezala lelo mais pour nga na lingara un jour na za député on a dit ça lelo nane bonne finga bimso ba vidéo finga nalobi papa yo kati batutu ba ozwa ba posti ba postila ki ba bimi ba zone ba députation ba voter bango ba comment peka ko tchati yo ebite comment mais zate soué no za député par wana ngai ezala na za député soué nanga ezala grand homme na sens que naza déjà grande dame grand homme na sens que na développer makambo na comment baba yo zo no grande dame yo madame te
te nga na grande dame na madame te nga na grande dame na madame te grande dame grand pour nous grande dame ça dit pendant ngo te naza grande o mais naza mwasi te naza mwasi oza madame grande dame naza grande dame voilà ba preuve ba grande dame oh migeniema naza grande dame tala omoni grande dame faut parkaka grande dame ara bali moko grande dame ara ba boy grande dame futela mige tunanga nini projet na ngeza yote comprends on va les au passer à la grande dame mais nous allons grande dame projet na ngete siko na mi bengi grande dame parce que na yebike le losoki na lobi atana musala oyo na se retrouver na niveau na olinga na okoma tu comprends mige ebele basomi mituka na internet ngai no yeba na 2012 wana nazwa mobali akutanga na mwana inane mbali na Nigeria sombela Toyota yesa otambwa nango ye patine na Toyota yesa na 2010 l'autre na 2019 ebele bazwa na internet donc pour dire que non chance na kitoko mige ngoko fianga na elongi mabe mais na ozaka na chance nanga na ndimi na mabe mais chance nangeza et ça là parce que sur na tangi époque nanga na viva bien na botama na famille zozote na botama na famille ba fille ba balaka ba fille ba kuta na ba djoka no so pas bi 1m90 reçoit tu comprends donc ngai nana ba projet nanga belé ba projet za na eza katelo ko na simba disangu na suki kati na koma koko disangu kaka te eza musala na linga mais faut mutu azala na ba azana vision lelo pina kotika to monde ba vient sur Zakari baba basu bazaka ba journaliste lelo ba tiki ba compter na ba députation est-ce que vient sur Zakari baba basu ndote ba tout à l'aise té avant ndote ba tout à l'aise mais zoka peut postuler peut ba tu azui peut a commis peut honorable tu comprends donc ezaka vision nanga na lingaka mais beau frère déjà c'est bon voilà c'est bon bof na biso ouais bof c'est bon déjà bof azali na eti bingo zera mkoboyo liambongo c'est bon hein pesi le biso atambote jamais mais pourquoi boza bino tout boza kande moko mais bino comment sérieux bino comment ba sérieux quand mige nga malika na age no foza déjà na John yo mo fidèle na tunangani na John nga fidèle au pays Fernandez aboto sala pe venir na banjo bota pe mwana na sima ya bébé Keilo Nzuzi comprendre ah so komba père Nzuzi Nzuzi ndomba sina pesi bandomba sinyo sombote désormais na mo pesi bandomba situmbote comprendre donc eza comment dirais-je na koloba ngai na ba principe nanga naza mania na danger te na ningi nazalela kama na ba principe makasi je crois ba tout ba benga na ba téléphone ba yebi na ba oba sona nga première fois ba yebi ba principe nga za no yongo sala kina tambola benga kota na banjana bango te mibali ya mbongo ya poto nyoso na kabela to pesa bango neti nga malika bona pesa bango ngana na mobali yo zonga mbela kisasa ngana za te ata kishasa te menana mibali naza mobali nanga mibalo mobali naza na mobali nanga o azala déjà ti lelo ozala kaka kisasa ya franc congolais eza problème te kishasa ou matadi ou boma partout eza problème te mais important eza kaka moi sa bonga na mobali moi sa bonga za na mobali moko boye po eza caché na biso eza mobali donc moi si faut za na mobali cadre yo tabiso batutu na bana po talaka Brandi c'est Charlie un français perdu ça dépend biso position to komi na ndenge nini kutokuna donc c'est bon obi to chité ouais c'est bon to mo chité déjà donc Kazadi merci je moi tomber dans mai pour lobi trop je peux te profiter to pesa mbote na Elodie et Fefe na Hamburg na pesa mbote migi Elodie et Fefe na Hamburg ça dire pena ser mo boya 1m90.5 ya mki taille S taille S na biso veut dire yebiso avec na zara pena fan na iko pesa nga mbote na Angel Ombolo première classe VIP Air France la grande mère donc grand prêtre mère Angel Ombolo mère Angel Ombolo balobi ça dit pena donc na senti ka miga boka pamba te soka boki boiseke makambo ça dit nga pe na Orlando na sima Orlando na Congo Top News okuta nango kitoko ça biso bien ba sero botali biso vraiment sous bo CP n'émission ba commentaire bien na ba noko botali biso to comme on a biso vers la fin to pesi mbote na maman Renate Ngombo merci pour tout maman Renate Ngombo Idawe Naetu to pesi mbote na Mimi Chikeva Milchek maman présidente na biso to pesi mbote na ba peut-être tout bazui temps pour occasion ta la biso moi ba dédicace vite fait vandi sabato balingara yo biso 26 ba gacho nombre ba junior moko na ba Douve Moweni donc ce to là ti propre boy c'est grâce à Douve Moweni donc c'est ça ouais voilà on peut sambote na batutu balingara Josman ya Malika autrement appelé la Wakandese quoi anti-complexe na pesi les Kardashians de Paris veut dire les Kardashians de Paris boyo kana Mimi Chikeva Milchek maman présidente baby
Aurélie la friandise, Patricia Mokango, Faber Ngom international, partenaire privé de Jasmania Malika, Yayo Yangwana Dadi Mavungu Vungule, Alain Dombasi 78, Vienang Eric Ndombasi. Appel masqué. Appel masqué. Maman Karine Mabiala Ndombasi. Yangwana Pena na pesi bino bambote place boza, na pesi mbote na Sœur nanga Mimi Lutama Avio bazamo ebele David Lutete otala biso. Ouais, David Lutete Gaucho. Yango wana totema na biso, totema na biso. Totema na biso, merci. Merci. Mais na internet bato balinga kaka o azayanga yango totikela bango mais na bakuwa na biso pe tozalaka. En tout cas, merci Migeniema, merci na Nana Boduga babi catalogue plus. Nana Boduga mère na biso. Marlène Kasanga basi baboya Tioko quoi. Faber Ngom international donc yayo yango. C'est bon, ça biso bien. Merci pour respecter rendez-vous. Et puis, merci aux gens d'Ouve Moeni, nouvelle collection. Chanson préférée nous Rani, net Mikolo, banze vous êtes belé au succès, banze bagito que ça moi trop. Chanson préférée nous Rani. Na biso mi gagner ma na kokolo bango te mutu ezo beta question wana. Na biso vedi pe na lobby to kuta na village chez Temba avec les poups. Balobi ba jaloux nanga boye loroté boana rien boana loroté. Chanson préférée nous Rani. Comment est-ce? Zembo linga mingi ata Roi Manitou. C'est bon. Oui. C'est même micro Ni yeniema kande tokenda nango mame soki maya miso ezali liziba ya Bethesda mamu po nini liziba ya bolingo etinga minga nzoto mama mame lelele bébé nanga ye papa ngeli ya babi na kaka sadi babi lobby pena na village chez Temba avec le King Mobutu contrôle toujours kaka to loba te so to lobby pe boye to fingaki mutu ngandi mais na lobby kaka na minute on de contrôle kanga je pense déjà je vous dis déjà bye hein. OK.